na sa eneva ya papa de lungana mais théâtre ya mbotama na ezalate ezalaka te ezaka na tango ya kala bandeko nanga babi toloba ya kala toloba ya sika twana ba théâtre belé to ko salaka ya sika papa JR mon papa de longue date mon papa JR le grand metteur en scène mon papa JR papa ngai en tout cas o mekempe ko bongisa côté wana et ça là vraiment bien papa le bakato le bakala to le basika ba théâtre pe bo sali ya kala bo kotu pe na ya sika papa dia lungana ça eneva mais théâtre na ezalate kaka théâtre ya Jésus de Nazareth ezaka ka yeme to kota pe na tango to zana c'est très important neti ba le 25 minutes so papa ya bayaka kaka mais papa ya bayaka ta papa ya bakoya ba ko tala théâtre bazotala ka ba théâtre ya kala histoire ya Bible ya kala nzoka ndetango boyambi papa ya banoki mbangiste ba kokuta histoire mususu tango yebisi bango papa dia lungana ye wana nkolo Yesu bakuta histoire ya papa dia lungana ko ba ko ya bakuti kaka histoire ya Jésus na tango ba Yuda non faut to bongisa likambo wana to bongisa penza kote wana po papa dia lungana pa za na histoire na ye soki botali histoire ya papa dia lungana même na Isaïe 53 pasi ya papa dia lungana fumu isko ya na ya tour ya accomplissement donc papa dia lungana ko kola na ye ko vivre ko vivre mobimba ezali théâtre même la kati ya musée photo ya Jésus de Rome ezali ya Jésus de Rome ezala kati ya musée au mona muto aye fallait boskoyo bato bazolakisa bazwaka temps ya ko expliquer bango po mama wana baleka ko déclarer na kikuta na photo wana kuna na kati boye azo déclarer kaka yango wana il faut ko expliquer bango ke tellement que ba chiffre o ya monde tambwisi mokili yango ba ndo ko utiliser ko yebisaka bato ke Jésus wana ke ye wana Jésus ya solo nzoka ndeza yete donc ba chiffre wana photo bomba kango na musée awa soki muto aye bolakisi ye oyo Jésus de Rome bayelaka biso mais to bombaka ba chiffre on a misé autant bazoya makambo nyonso s'est passé pendant temps molayi to ko perdaka babiloko nango te to bombi sikoyo faux Jésus à Jésus de Rome o bayelaka biso mais vrai Jésus ezaye mais na misé to bomba ngo awa poto zanga chiffre o te banyokolela biso na Jésus de Rome mais vrai fumuisu Jésus de Nazareth tozalaka na ye yo awa boye bandenga ko expliquer ba potanga muto azo yoka explication wana mbala moko eza ko pesa ekimia mais soki na photo ngo eza wana bato bazo expliquer ngo bato te omona muto azo mupaya aye akuti yango ba expliquer eloko te akomi ko bitungisama komanga na ye awa nakuti su photo ya Jésus oyo bayela biso ya lokuta bayela biso ya colonisation mais balobi pe le côté donc faut qu'on va expliquer que Jésus oyo Jésus de Rome yende ya colonisation to garder archive ngo awa mais il faut boye que vrai Jésus yeyo le 5 avril 1951 kole so lobi nkamba ekomi Nouvelle Jérusalem esika wana basololaka na tata Simon Kimbangu mais photo wana faut boye ko expliquer batu photo wana mi photo wana mama o to kutana kane na nkamba no kimbangiste amona photo wana akende ko charger téléphone na ye na bureau pa moko amoni photo wana tuni ye photo wana Jésus de Rome na tata sport Jésus mundele to beka Jésus de Rome na mwana moko azaki wana akangama na ye photo wana ya muke balobi ke tata Simon Kimbangu alata couper balobi ke tata Simon Kimbangu yeyo na nkolo Yesu mukolo bakutana ka awa na nkamba eza ba biloko moko photo iba ko expliquer que tellement que tozalaka na tangu ya ba flamand na tangu wana bango nde bayena histoire mais nzambe soka ayeli bino histoire botola kango na makasi te il faut tangu ye akokumba mananu kaka na histoire na bango wana yango wana ba image o ba totia yango kaka mais po mutu mundo oyo ba kaka ke ata Simon Kimbangu aza motinda mi ya nkolo Yesu mais toza na vraie histoire kati na biso boye baka ko expliquer bandeko na nga tozali ko kende toza na makambo ebele boye baka ko expliquer bandeko tango bazoya po bazongaka na iloko moko ya malamu na mitema na bango mais omona kimbangiste
ozoba ko expliquer mupaya te omona mupaya azo déclarer mais aza na kati ya nkamba azo déclarer ayebi déjà vérité mutu mundo soka ayebi vérité akoko yate aye esika akuta bino na explication moko ya malonga te akoyoka kanda mutu mo bosko uti poto découvrir bakosi biso makambo eza na maboko na biso tata sima imojani ndi nzambe tengana kenkamba ngapenya na kei tango kene nkamba et comme mutu mo zo expliquer avec l'accès que Jésus mais bino bolobi que Jésus c'est papa de alongana mais comment vous allez faire Jésus à mundele ou tata sima imango ya muki avandi azo so na Jésus wana umona mutu abandi ko déclarer. Donc, il faut que vous ayez expliquer mon tout. Vous expliquez Kabango. Oh, Jésus n'y a pas mondele botia kaza Jésus de Rome. Oh, Jésus de Nazareth, ça n'a pas mondele te. Tout ça la Marie Mouilou. Bolobi ke ye mutu asimbi poto. Poto aza ezala lelo ndenge zawana ezaye. Yango nga na tuni. Ndenge asimbi poto. Na kati ya poto. Et loko nini oye déjà asali oyo toko lobela un pas ndeti nini oyo déjà ye asala eza nini po biso bakimbangiste tosalaka musala biso bakimbangiste totongaka nkamba tosalaka musala jete. Mais aux hommes on appelle Europe mobimba. Tozana na église na bisote. Tosoma parcelle te. Tosoma parcelle te ezalakate. Europe mobimba. Ko France esika ma Marie Moula Zali. France. Ça fait combien des années? Tozalaka na lopango te oza pena ke ezasko place o bayaka bakimbangiste ke babike lelo to kosamba na centrale pona kosomba lopango na poto eza moyen 0 pona bakimbangiste ndeto saela musala moyen 0 taka résidence ya papa na Europe ezate résidence ya Nzambe molimo mosanto papa Simon Kimbangu kianga na Europe résidence ya papa ezalaka te c'est vrai ça. Bon on a monté que vous avez vanté. Après bon le baké oh maman na biso ye mutu asimbi poto ye mutu boye asala eloko moko oye asala ezate azo mériter ba honneur te il faut ba honneur kata tondima ki mona meso so bomoni bokoka ki mona meso te tango yango bokende papa so imbo kyanga bofuka mabolela bolwa ke papa ki mona meso to kokoka na biso yango te longwela biso ki mona meso bondima ki mona meso bokomi ko boya yango ndeni bino kanseke kozala ndeni papa ba ki mona meso za matata yango na tiela ka bilo yango déjà na émission bobuka yango bolingi la histoire to ki mona meso ki mona meso ya matata. So ki mona meso mbokanisa kinini yango yo mitufo esala bino na bana baso bazotia minoko lelo azokotelaka ye zala sire ke ozalaka na raison zala vraiment sire tilapia zalaka vraiment sire ti okotelaka ngodi ya satana na yo ke ozalaka na raison mais soki ozalaka na raison te yeba kozo bundisa nga tozo bundisa Nzambe ekobebela yo opamba te na ajo ya zana ngwana ngana bimana nga kaka na bandotuka ye na lobana nga kama bepo na ye jamais nga pe na mutu na mutema ngande na zabuna pe na mutema nazo bate na libuma te na sentiment ka ona mboko moko boye ona eloko moko boye onini moko boye na yana ngaka na lobela mama mukolo bongo azana bana na ye azana famille na ye azana libota na ye pe mwana papa de ngenda et puis conseiller direct pamba kabo alenga na zwilo yenge na yeko lobela ye non eza mabongisi ya Nzambe
Nzambe mo kwalingi ko bimisa na mpoasa. Nzambe mo kwalingi mokili eyeba ki ye en réalité o batu bayebaka te. Alors, tilapia zala makasi. Oyo zo sala wana. E comme lote lobi ke ona yebaki te na lobaka déjà ke batata bango moko ba pesanga musala oyo. Na bimisa misala na bango pe ebandika na ye na bana po tata lobaki ko bana na ndako na ye moko. Na ba o mususu bakenda ya omona na bimisa kana lobaka pona ko éveiller mutu mwindu kolamusa batu ba comprendre iloko nini nzambe asala séparation wana et ya pourquoi. Je suis Alpha Omega, le créateur de ces mondes où vous vivez, mangez et buvez, mais n'oubliez pas, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Zemboana. Nzamba zaka ya mawape ya kanda, doso te kanda na ye, alata aka moto. Wando mona kake mokile ningani, po mokile ningani te, o eze bande. Bandeko, oyo eza ebande. Soki bokoza na discernement te boko bungisa bilembo na bino. Soki bokoza na discernement ya ko comprendre niveau to komélité, niveau kanda nzambe za ko manifester na banzoto ya bana na ye. Oko bungisa lembo na yo, oko perdre kondima na yo. Okobunga. Yo lingi la yo sobi ki mona meso. Ki mona meso za matata. Bizale ya moto nyonso ekoyebana. Sava. Moko teza lielome nani kumba oyo. Otuna ba oyo bayedinga. Mabota la mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Bienvenue chez nous. Merci na batu tout balingaka. Maman Francis Kabalenda, la princesse de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. La princesse à papa Ayelissus. Awande musala, awande tolebelaka tata, awande toza ko manifester ko la musabatu. Bande konanga bondi makanga pe. Ngamu nazo kufungola bino miso. Ngamu naza ko la musabino. Ngamu naza ko la musabino, ngamu naza ko yela bino. Ba vérité, ba chose cachée. Mingi oyo lobama te, ba banga minga na yeli bino. Nga naza ko bimisela bino makambo ebele. D'autre part pe fo bondimaka. So bozo ndima pe teza mabe. Voilà. Merci à tous nos abonnés. Bato balingaka chaîne na biso, bato balingaka émission Kimbangu Nzambi, rien que la vérité. Merci beaucoup. Merci na bato ba s'abonna. Ba o ba s'abonna pété soki bo s'abonner et rosala biso plaisir à trop. Vraiment tozo kota dans les 25 mai. Les jours J. Noël. Bizata sani sina. Ninkunga bien kembo. Kembo Noël. Vuluzi utukidi. Voilà. Noël. Vive le 25 mai. Année otonda na nguya. Année opene etonda na nguya makasi. Donc na nina loba première sujet na ngana kota nanu na GTK, groupe théâtral Kimbangiste. Et puis naza ko kota na likambo moko na yela kibino awa ya atuite ba pupu batu bazobanga bayalo be mangu dia satana bango te bandeko bolela kimona meso za matata soki boyebaki donc papa zotuna kimona meso fali batu baloba te papa to mona biso kimona meso te batu bandimi kimona meso papa lo bani kimona meso za matata
siko na yebite soki bato banda ko imaginer la ndenge nini kimona meso. Alors tokoloba neti nga awa penza ko na koloba na banga mutu te na banga nange lote ona yebi ona osala na yebi ke nzambe yembo kwaza ko gidenga oyo uti pa nzambe na bangela kango te ata mundu ke yebwe na banga te po atenda na nguya nyosa zakati na ma force tranquille. Voilà na kolobela sujet ya oyo na kota kina ngo mukulu ona nda ko sala émission na kota kina sujet moko boye tozaka na lupango te na poto na France tozalaka na lupango te nalobaki soki toza na lupango déjà na France donc Europe mobimba lupango ya biso moko bakimbangiste likambo wana atango na programme te nanga moko tina sala ki émission elekela kinga au moins pena osali émission mususu mais tango osali émission maka mususu yé alors nalobaki il faut na lobela ngo lisusu bon to banda nanu na likambo na ngina lobela ya nkolo Yesu na papa dia Lungana to yebi ke baza mutu moko nazo lobela ngo na groupe théâtral Kimbangiste na bandeko na biso ya Lingomba na koti likambo oyo pourquoi papa de Lungana asali fumuiste ko yeba nkolo Yesu iye wana ke abotama le 25 décembre te mais abotama le 25 mai ko botama ya papa de Lungana ezala pe na histoire nango o babomaka nyama wana balamba mboka mobimba bato balia balemba esila te nyama wana bongo na libanga mais groupe théâtral bato ebele batata na biso Lingomba pasteur soki tokomi le 25 mai balobaka loba ya kala loba pe ya sika même jeteki bosala théâtre bokosaka théâtre tango ya kala tango ya kala na tango oyo ya bayuda bokosaka théâtre na tango ya bayuda ebongo théâtre na tango toza nango ya molimo mosantu papa dia Lungana na tango abotamaki ba histoire ezali okomona kufa ya papa dia Lungana histoire pesa papa mbenza lobela kango chaque mardi à la jeunesse makambo likaka ebele na benga kango wana ezalaka université ezali université mardi à la jeunesse wana toza ko apprendre makambo ebele papa mbenza lobela kango eza pe na makambo na mona kufa ya papa dia Lungana ezalaka na kimia ezalaka penza bona bato basala pena théâtre te mais eza pe na histoire nango bakosalela ngo théâtre ya liwa ya papa dia Lungana toko bandaka kolobelaka histoire ya kala te mokili ya kala déjà si ekenda mais loba ya kala loba ya sika théâtre bosali théâtre ya kala bosangisi pe na sika na ye ya papa dia Lungana. Et puis, au moment de théâtre, il y a le 6 avril. Tu as vu qu'un collègue soit à mondelete. Baza ko lakisa ba mystère. Tata Simon Kimbangu. Avant abanda musala na ye, ndenga badoke ndokoluka musala. Mais on a bakocha nkolo Yesu ya mondele. Na ba mèche mutu moko boye, ba che ya pembe na ba mèche azolo ba français. Mais to yebi histoire eza ya biso mais to lingi to bongola ngo kaka na ndenge to yokela yango il faut sikoyo to lakisaka ngo po to yebi ke kolo Yesu atikala kozala mundele te kolo Yesu atikala ne koloba français te mais au moment na théâtre bakotia kolo Yesu ya mundele yende bakotia wana yende mtu ayozwa mbongo tata Simon Kimbangu bakote wana pe photo bongisa omona boyambi bapaya neti ba le 25 minutes so bapaya bayaka kaka mais bapaya bayaka ta bapaya bakoya ba yokota la théâtre bazotala ka ba théâtre ya kala histoire ya bible ya kala nzoka ne tango boyambi bapaya banoki mbangiste ba kokuta histoire mususu tango yebisi bango papa dia Lungana ye wana nkolo Yesu bakuta histoire ya papa dia Lungana ko bakoya bakuti kaka histoire ya Jésus na tango bayuda non foto bongisa likambo wana
to bongisa penza côté wana po papa de lungana pas na histoire na ye soki botali histoire ya papa de lungana même na Isaïe 53 pasi ya papa de lungana fumu yisko ya na ye ya tour ya accomplissement donc papa de lungana ko kola na ye ko vivre vie na mobimba ezali théâtre vie ya papa de lungana mobimba eza théâtre histoire na ye na Isaïe 53 eza wana pasi na ye tina makambo oyo ya malamu oyo nzambe alobaki okotikala na maboko na ye eza wana pasi ya papa de lungana ba théâtre eza ebele histoire eza na Isaïe 53 ndenge makambo ngo eza ba théâtre eza même pona même na likabwa ko kabwa na lingomba na temps oyo tango papa simongi mbango azo esika na ye papa de lungana kei papa simongi mbango kianga na azo esika ba théâtre maman na théâtre ko talisa ngo siko batu penza c'est important ba théâtre ezali papa de lungana za na théâtre na ye papa de lungana za na histoire na ye o to ko beta ka le 25 mai boko beta histoire ya kala boko suka wana ko bota bana ya kala mais boko beti so histoire ko bota bana ya sika accomplissement tout est accompli to koti na histoire na isko papa de lungana ezali accomplissement azana histoire na ye na accomplissement na ta auto zona ngope photo beta histoire wana pona bato bazaka libanda ba o bakota sika bayebaka pe eza important tozalaka na photo ya tata Simoki Mbangu namona yango bato bazala nango tata Simoki Mbangu ayataki coupe na nkolo Yesu ya mundele pembeni na ye ezalaka na mama moko boto kutana ne na nkamba aza no kimbangiste abina nga na comprendre te nga na yebwe nazokuta kaka deti na bureau moko akenda ko charger téléphone na ye akuti photo ya tata Simoki Mbangu alati coupe mwana mukie na photo ya nkolo Yesu ya Jésus ya mundele so tango atuni papa wana azaki na photo wana kati bite yende nkolo Yesu ezali mukolo oyo nkolo Yesu asolaka na tata Simoki Mbangu mais so totali bien en réalité eza bongo te ba histoire wana papa Simoki Mbangu kianga na lobaka ngo nkolo Yesu asolaka na papa Simoki Mbangu les 5 donc avant le 6 avril les 5 nde nkolo Yesu akitaka na kati ya nkamba ve Jérusalem bazalaka na kambaradi na ye papa Simoki Mbangu donc nyo mabongisa nzambe ataka témoin ya mutu ezali nzambe témoin ya nzambe ezalaka mutu donc kambaradi na azalaka wana je crois papa Chumbu Simon aizaki nkolo Yesu azoya tango nkolo Yesu azoya lumière te meleka makasi azwaka donc agangaka mbamoko pongi ezwaye na ipete soka pikaka crise histoire wana ezali wana déjà papa Simoki Mbangu aboti da voilà kolaki déjà nde place wana le 5 avril 1951 kolo Yesu lobi nkamba ekomi Nouvelle Jérusalem esika wana basololaka na tata Simoki Mbangu mais photo wana faut boyeba ko expliquer batu photo wana ngabe mi photo wana mama o to kutana kane na nkamba no kimbangiste amona photo wana akende ko charger téléphone na ye na bureau pa moko amoni photo wana tuni ye photo wana ya Jésus de Rome na tata sport Jésus mundele to beka Jésus de Rome na mwana moko azaki wana akangama na ye photo wana ya muke balobi ke tata Simoki Mbangu alata coupe balobi ke tata Simoki Mbangu yeyo na nkolo Yesu mukolo bakutana ka awa na nkamba mais ezaki eza histoire moko eza vraiment bongo te mais eza ba biloko moko photo yeba ko expliquer que tellement que tozalaka na tangu ya ba flamand na tangu wana bango nde bayena histoire mais nzambe soka ayeli bino histoire botola kango na makasi te il faut tangu ye akokumba mananu kaka na histoire na bango wana yango wana ba image o ba totia yango kaka mais po mutu mundo yeba kaka ke tata Simoki Mbangu aza motindami ya nkolo Yesu
mais toza na vraie histoire kati na biso boyebaka ko expliquer bandeko na nga tozali kokende toza na makambo ebele boyebaka ko expliquer bandeko tango bazoya po bazongaka na iloko moko ya malamu na mitema na bango mais omona kimbangiste ozoyeba ko expliquer mopaya te omona mopaya azo déclarer mais aza na kati ya nkamba azo déclarer ayebi déjà vérité mutu mundo soka ayebi vérité akoko yate aye esika akuta bino na explication moko ya malonga te akoyoka kanda mutu moko soka uti poto découvrir bakosi biso makambo ezana maboko na biso tata sima moja ndi nzambe tengana kenkamba ngapenya na kei tango kenkamba et comment mutu moko zo expliquer lo l'accès que Jésus mais bino bolobi que Jésus c'est papa dia lungana mais comment vous l'exanga Jésus ya mundele ou tata sima mango ya muki avandi azo so na Jésus wana umona mutu abandi ko déclarer donc faut besoin temps ya ko expliquer mutu bon expliquer ka bango Jésus nyo ya mundele botia kaza Jésus de Rome pour Jésus de Nazareth azalaka mundele te mais to kabela bango histoire en attendant on va utiliser na ba lia na ba sala ba fete ko collège nde muta pesa ka bango histoire mais tango bango ba yé pona ko forcer biso histoire ona makasi po ezaka mabongisi ya nzambe ti omona ka mendele ba yaka na fimbu na munduki pona ko forcer mutu mwindu nkolo Yesu ti bakoma ko tia minoko batu mwindu batiaka minoko na kombo nkolo Yesu baboya kai baboya ti baboma nkolo Yesu mutu mwindu ndabo makolo Yesu yango na pasi na biso continue kati lelo to tikalaka na bapasi yango na tozaka toyebaka ko créer te pokolo Yesu ayelaka biso ba pouvoir ya pembe pouvoir mondele te mais pouvoir ya pembe ayelaka biso toyeba ko créer biloko nyonso mindele basala mais tellement que biso to boyaka ye bakoko na biso baboyaka ye bango na tomonaka bangunza ti lelo bango wana baboyaka po bamonaka ke baza na pouvoir makasi baza na pouvoir yo yela biso ke yo mwana nzambe na ndenge ni babande koboya ye baboya ti bakomaka na niveau na ndi babaka ne kulusu ezaki na mabongisi ya nzambe mais totikalaka ka na pasi il fallait ce qu'on ndima ye comme Jésus Christ mwana na nzambe il fallait to ndima ye mais ton dimaka ete moto mwindo aboyaka ale apesi yango epai ya bato mosusu ndenge mpe apesaka bango ale ekomi na ntango ke ezonga lisusu mpa na biso eyokozonga so epai na biso mais mundele sikoyo adondwi nango tokoforce kozwa ngo na makasi te il faut ntango na ntango wana biso mpe toprofite kaka na likambo yango tozotambola maka lokola na bango bozokotia foto ya nkolo Yesu ya Jésus de Rome ya mundele botie mpe foto tata Simoni mbango mwana mokie mpona kaka bango esala bango bien mais toyebaki ntina mpo oyo abombami oyo aleki yo na mayele nzambe alingaki alempaka bango alingaki mpo nzambe ayaka ka mbala moko te na bote te ke mokili na nga na kosala bote alandaka shema nyonso asala yango malemi ale na ntango toza nango toza deya na claire toa pole toa na moto obangisa biso te tokozalaka na bafoto wana te ke tolobelaka bato nga nayoka pena mutu ngai nayebi papa wana na kati ya nkamba azoloba nini ke azopresente mama wana azoyebisa ye ke yende foto oyo atuni ye foto oyo mama ngo deya motema na otanga kombo nete atala ne mpe ngai mama na ngai na motema na ye alobi bongo foto oyo nani abi tokutana ka na nkamba ya mama ngo abi bongo foto oyo nani abi te foto oyo eza nkolo Yesu na tata Simoki Mbango ayoka mabe moko ayoka mabe kole Yesu na tata Simoki Mbango mukolo bakutanaka bavandaka bazosolola donc toyebaka ba explication ya kopesa bandeko na biso eza vraiment malamu et puis peut modifier théâtre na biso papa de lungana ti atiki biso tokomi na 109 ya papa de lungana mais théâtre ya mbotama na ezalaka te eza kaka na ntango ya kala bandeko nanga babi toloba ya kala toloba ya sika
Toi, na ba théâtre belé to ko sala ya sika. Papa JR, mon papa de longue date. Mon papa JR, les grands metteurs en scène. Mon papa JR. Papa ngai, en tout cas, o meke mpe ko bongisa côté wana. Et ça là vraiment bien. Papa le bakato le bakala to le ba sika. Ba théâtre pe, bo sali ya kala bo koti pe na sika. Papa dia lungana ça énerve. Mais théâtre na ezalate. Kaka théâtre ya Jésus de Nazareth. Ezaka ka yeme to kota pe na tango to zana, c'est très important. Voilà to leki côté wana, je crois que bon comprendre nga bana tata nanga. Sikoyo to konti na likambu mususu lisusu ya motuya po ato bilaka makambu ya motuya. Likambu nga na lobaki ya poto. Tozalaka na Marie Mwilu. Bolobi ke ye mutu asimbi poto. Poto aza ezala lelo ndenge eza wana eza ye. Yango nga na tuni. Ndenge asimbi poto. Na kati ya poto. Eloko nini o ye deja asali. Oyo toko lobela. Un pas. Deti nini. Oyo deja ye asala. Eza nini. Po biso bakimbangiste to sala ka musala. To sala ka musala. Biso bakimbangiste. To tonga kankamba to sala ka musala. Jete. Mais ozo mona pena Europe mobimba. To zana na église na biso te. To somba parcelle te. To somba parcelle te. Ezalaka te. Europe mobimba. Ko France esika ma Marie Mwilu azali. France. Ça fait combien des années? Tozalaka na lopango te. Oza pena ke eza sko place o bayaka bakimbangiste. Ke babike lelo to kosamba na centrale. Pona kosomba lopango na poto. Eza moyenne 0 pona bakimbangiste. Nde to sala musala moyenne 0. Toko sala pendant ata 6 mois kutu ezebele. To somme. Pour chaque dimanche ozo pesa 2000 € na esika oboluwaka. Tu sais déjà combien d'années chaque dimanche. Si tu calcules 4 dimanches, tu as combien? Si tu calcules pendant 4 mois, tu as combien? Mambo o nyonso to kinda ko louele salwana. Si tu calcules, tu comment déjà combien? Pourquoi pas? Tout ça la kabantinsani ya makasi. Otinsani wana kozala pe kaka na France kaka te ezala Europe mobimba tout na siège oyo ke eza penza ya munene pona bakimbangiste siège moko po bisika eza ba terrain eza makasi na poto tout na siège soka zalaka mama o alinga ki esika na ye o alinga ki ndako ya tata na ye angaza na souci nango ngata na loba na bino mona anga zoba ngata na loba ka bomona ke ngana yoko finga mama na bino. Ayoke la bino mawa. Ayoke la bino mawa. Mais bon ça la guerre. Bon ça la guerre. Il faut pas me tunaka. Koma kaka ye. Na komela ki ango mutu moko komanta ki wana. Ke ya lukaka nga mukola ko mona nga na banza okende prison. Bravo. Félicitations. Boze bele oza yo kote boza penze bele bo kanela nga. Siko ngape na banga biloko wana te. Pona nini? Pona yebi tina likambo nazosala. Soki ezalaki pona mbongo na osala ngo te. Mais tellement eza mabongisi ya Nzambe ye moko ya mwana na sala yango. Soki nga na bandai ko sala ngo o bafuta nga mbongo moko boy. O na osala ngo na nko. Ndengasi ebebela nga ta Nzambe ko linga ko permettre uzoba te. Nzambe livranga nenga kutu ne za boy ndesi ebebelanga mais na kamwaka batu baye ba paroisse nga na bondela te elekelanga paroisse nga na koleli batu babenga nga no kimbangiste habondela na paroisse ni ngaba tina yoka ngo ikamusa ngana
me kimbangiste nzambe nanga ezaka mabongisi ya nzambe boko bandaka ko tatone ko beta mituko eloko pe boluka ezate za mabongisi ya nzambe nzambe ye moko pona nini mabe ebomba mimi biso totala na bilongi me yatala motema ayebi oyo lekaka na molili oyo biso toyebi te ya mwana aza ko se manifester bakanda na ekati nanga aza ko se manifester nde bakanda ni pananga ngate eza nzambe ye moko aza ko loba kati nanga mama na biso wana soki alingaka lingomba ya tata na ye nde tozalaka na lupango munene na poto nde eluza ba le 25 mai ba le 12 octobre nde tosanganaka nde ba concert elekaka ya makasi nde tozalaka na ndaku ya papa taka résidence ya papa na Europe ezate résidence ya nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani na Europe résidence ya papa ezalaka te c'est vrai ça bon na ngote ke weza ba vantir après bon le bake oh mama na biso ye mutu asimbi poto ye mutu boye asala eloko te eloko moko oye asala ezate azo mériter ba honneur te il faut ba honneur ekata il faut ba honneur ekata po mama Marie Mwilu Ntsona azalaka na poto te mais batu babituna te baye bazalaka wapi esa awelaka ba honneur atikala ko wela ba honneur te maman kwa kiade maman kwa kiade atikala ko ba honneur te atikala ko ba honneur te mais siko ye azwaka ba honneur eloko nini oya sali tilelo papa Simon Kimbangu Kiangani aza na ndaku te na Europe aza na résidence ya papa ezate na Angola ezali mais comment na Europe résidence ya papa ezala te na Brazzaville ezali na Europe ye mutu atalaka Europe soka lingaka lingomba oyo nde résidence ya papa ezalaka nde tozalaka na lopango ya munene église Kimbangiste ya munene na Europe nde ba dimanche mosusu tosambela akuna nde ba concert makasi eleka akuna tozana esika na biso ya biso moko nde penza ke esika na biso moko batonga banda kuna kati babongisa penza église ya munene ya bakimbangiste na Europe église ya munene résidence ya munene même salle de conférence église Kimbangiste lingomba munene boye mais na poto toza ko futela est-ce que maman na tambwisi biso malamu bolinga baloba na bino nde nazo yela bino ba épreuve nazo lakisa bino ofungola bino misu na ba façon nyonso mais bozo mona ngaka mutu mabe poni bolinga to bokola mabe lokwa soso bokola maki poni bolingi vérité te quel que soit le cas nazo yela ngo ezaki mona meso oboyeba ke makambo eza ebele bomba mafo ebima na soki na ye na kanda il faut ba accepter nga bongo nzambe ye moko atiki nga nazala bongo ebino boya kotelemela nga po boza banani bozo ko réfléchir te bozo atanya ko réfléchir bino bakasi bino nyonso bokanela nga na bokoka bosangana ta 3000 personnes nga na nga moko siko na olakisa bino ki ye moi na olakisa bino ke papa Diangenda oyo abotaka ye na bonzoto ye nde mutu alati ngai apesa ngai nguya oyo po a révéler ngai pendant 3 jours après 3 jours ayi komi lakisa papa Diangenda ayi komi lakisa na banga te na sa musala zananga na loba po mabe ebomba mingi maye ninga pamba te bino bolingi baloba te po aza mwana papa Diangenda ata asali mabe ngomba ya tata na ye batika kaka bongo toko bonga to tokozalaka na pasi po tata linya longola bato ya mabe alikide bato ya mabe alongola bango na nzela na ye po ete biso to bonga to sepela lobi to koma na etape ya lingi mais so bato mabe bazaka bando freiner to ko bando zwa temps bukanisa te papa Diangenda so aboti mwana nde aza santu te babongisaka makambo na bango na ndenge na bango babongisaka déjà programme na bango
babongisaka ngo. Satana amilakisaka boye te, amilakisaka motu malamu, amilakisaka na mokili aza motu malamu, asalaka mabe te, me na sese aza kosala ya minene okoki mpe mpa koimagine. Satan aza hypocrite eza makambo ya Satan. Hypocrite, même mpuku azolia azofula pour sentir te. Omonaka mpuku ndenge azolia yo lokolo me azofula yo okotika koyeba te na toko sutuki baleki nga pa mpuku. Bongo nde Satan azali. Bongo nde Satan aza. Mutu mabe akoya komilingisa epa na bino makasi omoni mutu malamu. Me oyo azosala boyeba ngo te. Siko Nzambe azaka hypocrite te, Nzambe asala mambo nyonso. Tokomi na tangu ya apocalypse. O Nzambe alobaki oya kosala mabe akontinue kosala mabe, oya pa kosala bolamu akontinue kosala malamu. Tokomi siko na suka o Nzambe azokabola bato ya mabe na bato ya malamu. Alingi lisusu kobomba salite te. Tondimaki kimona meso. Soko moni bokoka kimona meso te tango yango. Bokende papa sona imba otyanga bofuka mabolela bolwake papa kimona meso tokokoka na biso yango te longwela biso kimona meso. Bondimaki kimona meso bokomi koboya yango ndeni. Bino mokansaki kozala ndeni. Papa alobaki kimona meso eza matata. Yango na tielaka bino yango deja na emission bobuka yango. Bolingi laiswa to kimona meso. Kimona meso ya matata. So kimona meso mbokanisa kinini. Yango yo. Mitufo esala bino. Yo so okota puzo po nanga na problème te, y a pas de problème. Je suis là. Je suis là. Ça là vraiment fort na yo. Ça là vraiment fort. Nga problème te. Mais na yo ke la bino kande mawa. Oh, papa lobi, papa dengenda lobi. Kinkenge ampadila. Foye bako milengela. Yaya. Yeba mi batela po lobi. Bako tangelo masumu na yo. Papa za koloba ngo mikolo nyonso batela elembo na yo. Bomba elembo na yo. Alors bino bo continuer. Bo sala obolingi nga na aka wana. Mais naza ko yebisa bino Europe etambwisa mi mabe pendant tango mulai. Pendant 25 ans, bonalo ba 24 ans, Europe etambwisa mi mabe. Mama na biso oyo, mama Marie Mwilu, aza mutu mabe, aza mbuma mabe, aza nyokankao. Azali mama ngudi ya Satana, mutu ya malamu te, poison boyebaka te. Aza Satan ya bomwasi nango sikoyo. Po Satan zaka pe mwasi so boyebaka te. Sikoyo ya bomwasi nango Lucifer. Ye wana. Ata boboya ko changer loko te Nzamba ko bimisa na mpwasa bino nyonso boko comprendre boko yebaka. Na bana baso bazotia minoko lelo. Azokotelaka ye. Zala sire que ozalaka na raison. Zala vraiment sire. Tilapia. Zalaka vraiment sire ti okotelaka ngodi ya Satana na yo ke ozalaka na raison. Mais soki ozalaka na raison te. Yeba kozo bundisa nga tozo bundisa Nzambe. Eko bebela yo. Opamba te. Na ajo ya zana ngwana. Ngana bimana nga kaka. Na bandotuka ye. Na lobana nga kama bepo na ye. Jamais. Nga pe na mutu na mutema. Ngande na zabu na pe na mutema. Na zoba te na libuma te na sentiment ka o na mboko moko boye. O ne loko moko boye. O nini moko boye. Na yana nga kana lobela mama mukolo bongo azana bana na ye. Azana famille na ye. Azana libota na ye. Pe mwana papa de ngenda. Et puis conseiller direct. Pamba kabo. Alenga na zuilo yenge. Na yeko lobela ye. Non. Esa mabongisi ya Nzambe. Nzambe mo kwali ko bimisa ina mpwasa. Nzambe mo kwali mokili eyeba ki ye en réalité o batu bayeba te. Alors, tilapia zala makasi. Oyo zo sala wana. E comme lote lobi ke ona yeba kitete. Na lobaka déjà ke batata bango moko ba pesa ngo musala oyo. Na bimisa misala na bango pe ebandika na ye na bana po tata lobaki ko banana na ndako na ye moko. Na ba o mususu bakenda ya omona na bimisa kana lobaka pona ko éveiller
mutu mwindu kolamusa bato ba comprendre eloko nini nzambe asala séparation wana eya pourquoi pona kokabola bato mabela bato malamu po libota ya nzambe ezaka moko libumu kaka moko nzambe azalaka na ndeko te azalaka na ndeko te loso bango nyonso wana bazalaki nzambe alingaka rene na trône na ye bien te bango nyonso balingaka batungisa yango wana kabola bango bazala kuna me atikaka misato bango bazala ba conseiller misato mibale wana pe baboyaka na bango bakendaka nyonso ezaki proclamer pa nzambe ye moko eza schéma ya nzambe o tolinga to bongisa to sangisa so to o bazongi na makasi ebebi schéma nyonso ebebi biso kande tokozala na passe tozala na problème po bato wana babotaka bango bana bapapa kisoloke na papa diangende babotaka bango po babongola bango siko bango nyonso wana bandana donc banda monaka na mama Marie moyo tina suka mutu ya malamu azate bango nyonso azali Lucifer na ba ange na ye na bana papa kisoloke bango nyonso na bato ya kala oyo nzambe abwaka kana se babongola bango yako babota na libota ya nzambe po abongola bango po ye moko nzambe utaka na bango likolo abwaka bango na se tango aye na se a récupérer bango les sous na 4e génération suka abongola bango tellement baboyi ko bongwana papa sima imba okiangani avant banda musala na nzembo bima papa linga ko tika na bato mabete aboyaka na ye tata natandoki zaku kisala kwa meye bandoki ko donc papa mema bandoki na ono ko tika na ngana bandoki te na kosala ngana bandoki te buya yantiki di salukyame buya yantiki di salukyame ya lutelele zolele vutula di bundu mipilai bundu diakala donc azungisa lingomba na ndenge lingomba faleki ezala na ndenge bango babongiselaki lingomba ezala abindenga na banzi musala nanga na kozongisa lingomba na ndenge lingomba fale ezalela na ndenge bango babongisela aboya ne kosana bandoki na nzembo wana tango ebimaka ndatunaka deja na tuni bango soki balingi la yeso to kimona meso bango balobi kimona meso déjà depuis kala imana la 2002 nzembo eza ya kala mais déjà la yeso to kimona meso ko tuna ngo siko mais déjà nzembo wana tango papa bandi musala na ye nzembo déjà ebimi ayeba ki déjà te ko zongisa kimona meso siko kimona meso yango ozoboya donc kabwana iza schéma onzambe moko bongisaki siko atikalaki kosala na mama wana obomonaka wana po omoni nzambe palinga kotika mutu nyonso akende te mutu ya mabe po moko azala wana po akontrole ndenge akotambwisa po soki aza tro mosika ezala mabe il faut azala wana alandelaka ye susi na bango batata ezalaki bato wana babongwana susi na bango ezalaki babotema libota esantu babongwana batika mabe o basalaka na bagénération oyo eleka po oza génération ya suka yango ntango aye kos'impose na mokili ayesu na bango aye na bango nga na bango touta likolo ya bamama na bino wana bango soko babwakaka bango na se bango nde Lucifer na bato na ye soko nga nde nazalaki ange azalaki pembeni ya nkolo yesu oyo abenganaka bango soko tango mpe tokomi ana se baza kobongwana te baza kobongwana te baza kobongwana te ale na ye lisusu ange akanda oyo boyoka penaki ayoka mutu te amona molai ya mutu te amonaka mbenga ya mutu te ayoka mate ya mutu te apart ya nzambe o nzambe de force nanga ma force tranquille papa simoyimba okiangani yende nguya ozo kotambwisanga papa simoyimba okiangani dia ngenda kuntima bavandi kati nanga donc on a kosala na nguya et puis papa déjà lobaki abimisa déjà nzembo po nzembo yemba makananga nguya ya nzambe lingi komona
nguya ya nzambe elingi komonana. Siko bato bakanisaka ke nguya ya nzambe ozolinga komonana ezaka nguya ya malamu ya elenfuka nzambe alingaka mabete, nzambe alingaka mate ya boete, nzambe asilikaka te. Oh yo yebi nzambe papa simoki mba okianga na nzambe ya kanda pe ya mawa, ya kanda pe ya mawa. Boyebaka ete pourquoi asengaka nzembo? Mangez et buvez, faites tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, j'ai dit ma promesse. Eh ben dis bon bien, il y a dirigeant. Mangez et buvez, mais n'oubliez pas, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Mangez et buvez, mais n'oubliez pas, je suis Alpha Oméga, le créateur de ce monde. Je suis Alpha Oméga, le créateur de ce monde. Où vous vivez, mangez et buvez, mais n'oubliez pas, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Zemboana. Nzamba zaka ya mawa pe ya kanda. Doso te kanda na ye. Alata aka moto. Wando mona kake mokile ningani. Po mokile ningani te. O eze bande. Bandeko. Oyo eza e bande. Soki bokoza na discernement te boko bungisa bilembo na bino. Soki bokoza na discernement ya ko comprendre niveau to komélité, niveau kanda nzambe za ko manifester na banzoto ya bana na ye. Oko bungisa lembo na yo, oko perdre kondima na yo, oko bunga. Alors, ngaka na osaka onzamba lingi. Alors bandeko nanga dena ngana yela bino likambo oyo. Il faut vraiment tosala ba examen de conscience. Pour jamais biso so tozaka na mama ya solo. Nde tozaka na lopango na biso ya monene église kimbangiste. Tozaka na centre nde to pesa ngo kombo ya somo ya old. Nde pena centre wana ngekeza pena fete ya monene pena bobi Europe mobimba to kosambela wapi? Na Paris ou bien la province ataka eza na kati ya Paris te mais na province moko le 25 mai Europe mobimba to kosambela wapi? Na Paris. Bobonga matintane kozala ya nini? Ya ba pays. Tintan pena France. Deni. Tala mama la bino oyo asa makambo ezala te. Makambo kitoko biso tozalaka nango penza nga esika wana penza nga so na zwi yango mama wana. O ayebi bien ke na kwa ici déjà. Ayebi bien ke kiti ya bokonzi wana za nango wana c'est fini. Nga pena na ye. Na yesko na tango epona kokitisa ye. Alors, esika ya zawana soko ezalaka penza muto ya zana bolingo tata simo imba ukiangani. Nde sito kuma musika. Nde en tout cas to ningisa poto. Le 25 mai boy. Europe mobimba to sembe na France. Poto zana esika ya munene ba espace ezana mboko ya makasi jete. Mais tema boana mama ndoki Lucifer azako kali azako freiner mais esili pona ye boyebisa ye fini la récréation esili pona ye biso etika siko to tonga na poto to tonga na Europe et comme siko temps ya kotonga église kimbangiste to tonga siko na Europe to tonga résidence ya papa to komi na tango wangu alors to tonga wana bata mabelo kwa mama anate. Il faut bokata kopesa ye bonheur. Bokatela ke suba salite po aza dignité ya koyambaka biloko wana. Epesa meliete. Epesa melaki ye, bakabela ki grâce po akoma na tango moko abongwana. Mais abongwani te. Bonheur ozo wana zoka ngona nko. Po tango baba batikaka. Papa simo yima okianga na de adjoint. Mais tellement ba adjoint wana ezaki na ngoko abongisa nzambe ayibaki ba okina bango. Po place wana pesa mena ngope bangote bakenda mama na bino ona kati ya liste wana zalaki te yazaka conseiller direct na kati ya liste wana zalaki te mais aganga eloko dia loba
ebongo ngai botunaka te botunaka bato mpo ngai ezali vérité onga na yela bino bolingana bino yango te mona lokola ngai nakosaka mokolo batangaka discours wana mokolo batangaka ndenge papa atikaka programme mutu aregretaka mutu alelaka mama rimwelo ayoka boye papa sima imba okianga na de adjoint aganga ebongo ngai leki kuta ozo esika ebongo ngai sikoyo ntango amonaki ke ye aza na esika te ale yango omonaki ke ntango baye kotomboka nake biso nyonso toza bamolimo mosantu biso nyonso tokozala donc papa totie papa sima imba okianga liboso mais biso nyonso tozaka mutu moko. Donc, si vous avez Martorel, vous avez fait prière, vous avez fait la bateau, vous avez fait oh, monsieur, ça mi pe. Donc, il y a un ndengeni, ngomba, il y a un ndé. Papa, quand vous avez mis ça, il m'a dit mon sang, tu as fait un moque. Papa, qui se le a bandé au salade. Mais ça y est, papa de longana. Mais 26, si vous avez 26, vous avez Paul Dibou, il y a fait baki si na kati. Bino nyonso wana. Ah mais non franchement. Non. Nzamba ngaka zrene na trône na été, alingaka rene na kiti na bokonzi te. Po nzamba za nzamba zuwa. Akoki te ke koto ba pesa ye honneur na Kinshasa pe na commune boba pesa tata mususu entel. Na Kinshasa na commune ba pesa tabo ba honneur na ba honneur. Non. Ingeza désordre makasi. Nzamba yeba kitina. Donc c'est ça. Bande konanga o penza na ngana ila bino yango wana to sala ka examen de conscience mingi il faut to mituna kakati na biso mingi il faut peto tuna ka nzambe ovana ndako tuna nzambe nanga makambo nini ezoleka nzambe nanga mais qu'est-ce qui se passe tango yozo ko mituna bongo nzambe pa zo yoka yoti muko mususu ko yako répondre yo et c'est très important faut to sala ngo. Voilà, bandeko nanga likamu nanga na yango yo. Merci na tutu balandinga, merci na bandeko nyonso balandinga. Merci na kopesa nga temps akolanda nga penza panana e bandeti na suka. Kola pambola bino apesa bino sagesse et intelligence. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Bye. Kibangu na longi mokili Yembo ebele mikembo banda Kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu na longi mokili Otinga mikumba ya mbilo banda.